Ouais, merci les amis de Poto na Poto. Donc www.poto na Poto, il y a la mine d'Ovo. Awa toza suko na morgue ya mama ye motero bimisa. Corps ya maître City. Donc il y a il y a de cela 6 jours. Awa si malara bon on a beaucoup de judoka ya matonge judoka Kinshasa, pourquoi pas Congo Mobimba Baye va partager mawa. Donc vraiment sorti du corps déjà tozo qui n'est pas leur exposé yango et si ka vraiment sengeli na kata matonge wana vraiment na oshwe ba détail tout intervention à Batutu Bogolandango vraiment na www.poto na Poto. Bon, on a déjà sorti à Corbillard avec tout le judoka des Alakaka, les amis de Poto na Poto. Wana on a maître Raf na Rata Suisse. Yo beno yebinde ngozo kumbila na tous les judoka il y a Poto des Alakaka. Tozo bima déjà Poto mobimba to ebi que to partager mawana bino bandeko tout ya Europe, bandeko tout ya Paris des Alakaka dans sortie du corps. Continuer après morgue ya mama yemo, nous voici maintenant c'est revenu au chouet et c'est vraiment maître City train et Kofo vous allez exposer vraiment des alaka bon mon mawaeza vraiment bandeko famille les amis de travail sportifs vraiment tout le monde est au rendez-vous à Wande et sika au bomona si revenu au chouet bana poto na poto ya mokili mobima ba sportif tout boza de partout dans le monde boyebi avenue Oshwe et sika résidence ya maître Ekofodi maître City train vraiment ne plus à Wande tokolela ye o no so mona simalanga monde oyo les ambiance mais c'est les bande ko partager vraiment douleur deux alaka après tu reçois toujours intervention ya moko na moko ba bazalaki na ye ba baliaki na ye ba travailler na ye donc check quoi. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this. Ouais, merci vraiment les amis de Poto na Poto. Après avoir quitté sa corps maintenant tozana ba yaye vraiment ba oyo ba sala kana musala moko bo ba sala musala moko plutôt na kati ya matonge awa toza na maître Papi Bola donc Papi Bola o bino to boyebi mutamolo kai ye yo bana Poto boyebi bana partout dans le monde. Maître Papi, bonjour. Bonjour papa. Mes condoléances aussi. Merci à tous les judokas tout na komwa ba judokas ya matonge. Toza dessus pour tout bon sa grand maître City et Kofo Ernest. Donc na za ko remercier bino mingi batu ya poto na aide bozo pesa biso surtout pour na maître Raf Botela. Toyebi ke Agicom ekufate grâce na yo to se retrouver lisusu awa na dei oyo yo tinto to zwa moi image pour na tous les jours bazar en Europe quoi. La
heavens with God's glory on the wings. Like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy, singing holy, singing holy, holy. Ouais, merci encore une fois les amis de Poto na Poto, Bana Poto, Bana Mokile Mobimba. Vraiment, nous voici encore une fois Lelo, deuxième journée Nabiso, Lobezala qui sorti et exposition du corps. Lelo Suko Ezali, deuxième journée Nabiso, O Ezali, journée enterrement. Donc Lelo Nde Baoke Ndoko, Tikanzoto ya maître Nabiso, O Tolingaki Mingi, maître City très et confort. Bana Poto Boyeba Kie, Bana Matonge ya Poto, Bana Molokai ya Poto. Bandeko na biso ya Suisse wana omona maître Raf do balobi maître Raf Boteko là donc vraiment ba condoléances na vraiment ekomaki lelo to omona balobi artiste balelaka ye soka za comédien balelaka ye na comédie soka za musicien na mona ba musicien pe balelaka na loyembo mais soki za pe joueur to mona pe ba joueur ba ya pe na jeu na bango ya ballon soki pas za soldat to yebi ndenge zalaka mais lelo judoka bazolela na ndenge pe ba judoka balelaka bomo na simala ngai tatami eza wana déjà ba judoka bomo na ndenge ba ko exercer ndenge zala toujours mawana bango na ndenge basala musala na bango donc ici déjà toi si Oshwe na Matonge bana moloka ibaye tomoni bana viva baye bana ya partout donc baye vraiment ba chege ba maître, ba musicien, pour la caméra oh, toujours agit comme monde. On est ensemble. Ba lobby, ba sportif paye à Poto Bazaliawa, ba maître ya Poto Bazaliawa, délégation à Poto Bazaliawa, maître Raf Atindi pe Batou, Tomoni Penza Bazawa, ba oloba toujours na micro oh, donc sans plus tarder, bande Rolangai. Micro oyo tokolobi saba oyo bakoloba ba témoignage et puis na ba obsèque non sonné les les kasimalanga bo sentir déjà toza déjà na ba maître dans des ala toujours les amis awa toza déjà na ba démonstration des ala kaka bo na ba démonstration ya ba kata ya ba biloko nyonso kolela ya sportif ndenge ala donc check à suivre quoi check na kumikata bo nakanisi toza komona ndenge mwana aza komeka tentative na ye mate wana ezali bajene ya lobi mate na biso le deux judoka bakoti na tatami maître Tisungu arbitre Tisungu akoarbitre azobongisa bango mibale tombe bandi bakolukana na kumikata nani akosala attaque nani akoluka moninga akokwesa ye nani akosala bapesi luko na oyo asali attaque wana bandeko ezali esengo mingi soki yo mpe mokolo kolala bakobundela yo boye mais soki bamasheti nde ezolela ekozala mawa tro mpona bamaître bakoya na bango te ennemi na biso liboso eza nde machete tokotala bana bakoexibe mwana komeka attaque bakocontre bate bato ya troisième combat sido bapeti sanction ya passivité na osai komi entre-temps, je dois enregistrer Batignon sur Bazabani, va déposer fleurs. Na communiqué, na biso bazo fait un programme na 12h45, recueillement, dépôt de gerbes de fleurs. Oyaki na fleurs, kota na kata lopango, combien tili kuna na ipon, combien tili maboko.
équipe oyo ya judo oyo ya judo tokotala bakolukana bana bakolukana bandeko babolingo wana eza lipa na nguba te tokosala baentraînement te komekana o te bazali surentraîne ndenge ozomona wana bayekoli kokwea bayekoli kotambula bayekoli nyonso sans eloko kokana o te koloba te ndenge bandeko na biso ya kuna balobi ne faites pas ça chez vous sokoki kosala ngo na nzela baokanga yo akime bato bakolukana tokotala nani akokwesa moninga wana eza bitumba mibali nani akosala action arbitre contrôlez sol s'il vous plaît terrain eza moke mpona koprévenir l'incident nyonso tokokontinue na kati entre temps tozobenga badiscipline nyonso ndeko oyo akufi azalaki ipona kobeta maboko kombe kobanda bakolukana osai komi in the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory, this is the realm of your grace. All my heart's desire is to seek your face. Oh, I want your glory. We're singing, oh. We join with the angels. You are holy. Oh, you are worthy, 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 worthy. We declare you are worthy, 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 worthy. Show us your glory. Souvenez-vous de Maître Siti. Qu'est-ce qu'il a été pour vous, pour la société, pour sa famille sportive? Messieurs, pour tenir un peu de discipline, un peu de discipline. Pour la Baba, Noya Siti, Wana Siti Junior Baba. Bien. Yenda va incarner, bien. Yenda va incarner, Tuana. Etikali quelques secondes.
biso o bagrandmaître basalaki na Titi o bagrandmaître bazosala na bana oyo koketa tometi maboko time tikan osai obi bomisaki mono Gassi a gagné Ouais, on continue toujours dans le cadre de Rararolela, Tomoni, Bana, Oyo, élève, Oyo, maître City Patiki a formé par rapport à Moussala Oya Jido, Tomoni, Baleki, au Moulin Bande, Bunda, donc, Nakati à Tatami, Tozana Bango, Baepe Rolela, maître Nabango City. Bonjour, comment on a? Bonjour, comment on a Shadrach? Yo, pose à maître. Témoignage ni nokoza nango par rapport à maître City Oyo, Azalaki maître Nabino. Maître City Azali maître moi a formé élève belé, nous surtout tozalaki ko na simanae pe tozu sous formation belé pa na elo reza ko le bangwana. Message nokoza nango epa ya bato oyo bazolanda na poto ba maître nyonso yebi baza na poto oyo yebi okotanga ta bakomo mibale lokola nga na yebi maître Raf Boté la oyo na Suisse. Message ni noko pesa bango pona judo ya Kinshasa na Matonge. Message ezaka belé kaka que Maître City Club a formé bato belé que asunga biso a continuer kaka kozala na biso ba protéger biso nyonso tout kaka bazala na biso. Merci beaucoup. Yo comment on? Bonjour, Rakombolanga Meshak. Maître Meshak, Maître City Azate témoignage inokoza nango par rapport ya maramunae o asalaki déjà tant bino boza naye azaki vivant. Maître City azali maître maro malamu ayeba ko va na ba judoka a former biso ba ne le loto défendre. À part biso pas formé mikolo quoi. Et le baming exacté tous les lara Maître City tanda que Maître City très aimable. Bon judoka ya Congo. Bon, question na repose un peu. Maître City très belé kaka. Message nous allons na bata poto ba maître baza na poto ba otala. Maître na biso poto ba lemba biso te to ba na bango batika biso te. Bon continuer à rozana biso ne bazala na biso pele à Maître City tadralaki ko kena Maître City te lobite batika biso. Toza bazara na biso ba na bango basunga biso batala judo na biso Congo. Merci beaucoup ba maître. Merci. Ok, on continue vraiment ndenge zalaka bana poto tozolela o eza place sengote place ya fetite mais tolela na ba jidoka lelo ekoeli bango balela rande ngwana donc on continue toujours check. Bonjour maître. Bonjour. Bana poto bazo tala yo à travers site na biso www.potonapoto message ni ogoza lonto témoignage ni ogoza par rapport ya maître Ekofo City Tratiki biso. Merci beaucoup pour la question. Témoignage à Ali, il y a mon nez, pas mettre City Train, à Zena Bolingo na Batunos. À ce cas-là, jamais aux Arankiniens na Baninga. En tout cas, dans un témoignage macasse. Na vana Gitambo, mais tu es banni na milieu judo. Surtout Koutaninae, tu es manaka. Ceux qui a partagé, ils allaient toi plateau partager. En tout cas, nous n'avons pas si bien motema, copain d'éléments, le colae. En tout cas, pas c'est Mingi. Là, il y a une nouvelle. Salenga, je fais moins 5 minutes de silence seul pour penser à l'élément mouné à Yokufa. En tout cas, bon la poto, tous les bols et l'ensemble, le rap se est là. Si maître City Train, je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Mes condoléances encore une fois, maître. Merci beaucoup. Comment tout le monde est mobilisé aussi, un programme en temps où banda et bandagiti, tozo kelongo lelo enterrement. Vraiment témoignage par rapport à bana poto de bazo talayo et puis message nous lancé par na judoka tout bas sportif tout baza na libana mboka plus précisément dans monde quoi. Merci beaucoup. Ndeka tozi ba condoléances de part et d'autre to pesa na ba nyonso baza libanda na musika. Maître City Train boyebi Ekofo, un grand guerrier. Aina biso na kamikaze na masters. Dans Matonge reconnu un bon compétiteur boyebi bien. Donc souci dans l'angle le lot. Ils ont peur de mutumnene.
tout le monde vraiment arrête judo dans le biso. Ils a passé. Donc moi tu manifesté, souci à toi manifester encore en année aux hommes biso tu as un entraînement master. Biso ce que tu as compte plus à part judo, il y a secteur. Ce qu'on a plus masters. Masters ils ont organes ils allient partout dans le monde. Master angolais zali, master RDC zali, master Afrique du Sud zali. Ça tu as masters. Il y a Kinshasa RDC. Tu as regroupé entraîner nyoso à la Katia RDC la Kinshasa particulièrement, précisément. Donc chaque dimanche tu as un entraînement. Comme Ninga tu as un entraînement Koufi, dès que tu as un entraînement sur place c'est master A. Tu as ici, dans une heure, tu as levé corps, tu as Ninga. Donc souci tu as un moto l'accent zate. Bana lobby, tu as morgue. Bana makolo mama emo, ti mbangu ti awa na oshwe. Tu tourner victoire ti awa. Les autres ont entraînement 9 heures à titre aussi. Donc, tu as une unité. So unité zate, bloko est salamate. Mais bloko pas ça c'est en Landango. Mais terrain personnel, ça sert à rien. Nous sommes là pour le judo. Président M. Christophe Bomolo, à sa tendance. Donc nous sommes là pour la 5 judo, tous à unis. On va tendance à pas ma biso la montée. Donc souci na biso aller na ville avec Kinshasa, na poto, ba nyoso wa poto. On a toujours soudé notre biso a. Soudé MK, tout le monde. Ba mettre nyoso wa Liguna, mettre Casino, tout le monde. Na mettre nani. Mettre Raf, hôtel là. On a une masse dimanche, on y a quand ça na martyr, au yebi. Mettre Raf, on a guerrier, je le geda. On a master, au yebi. Quand tu as biso micro, tu biso mom kena phone. Kobenga ça so bien. Numéro nango za nango 49 06 144. De temps à temps so bengi biso ba nouvelle master ça biso bien. En tout cas merci bien assistance Zabino. Pour la biso depuis la morgue. Tu es bino mbangu. Ti ah so bonne association de bongo sala monter. Un grand merci Bena Bino. Merci maître. Mes condoléances maître Lukusa. Oh mes condoléances, merci pour mes condoléances Nabino. Na évité soto olobani ni na o komeli biso. Donc merci pour nos condoléances. Ban poto ba otala yo à travers site na biso ya www.potonapoto message numéro za longo et puis témoignage numéro za longo par rapport à maître City Ekofo oyo a tiki biso. Bon, na évité un message balobara ke so muta kufi nde batu ba koloba ba malamu na epo to mona jamais muta ko ba mabe ya mu. Mais sincèrement maître City ngana yebi moi kala. Na yebi po biso to na judo club Sen Osen. Na yebi na komba mo to bundaka na bango kamikaze. Baganyaka biso 5-2. Et combat wana e marquera biso makasi po yepa bundaka aganyaka na combat wana donc na na souvenir wana et puis na yebi en tant que maître moko sérieux en tout cas na yokaye na tikala ko yokaye na babuzo bate ou bien ba n'importe quoi te. Donc aza exemple moko ya bien oyo biso to tikali nango na mulongo na biso ba maître. Merci beaucoup maître. Merci à vous autant. Merci. Judo congolais. Nous savons tous, consciemment que vous fûtes en grand. Nous disons bien que vous fûtes en grand. À titre posthume, la fédération m'a demandé à moi, M. Chikou, qui vous a enseigné l'Uchimata, la Raigoshi, le katagourma avec lequel tu faisais de merveilles. Nous t'octroyons le grade de Sandan. Troisième dan, judo. Merci. Que ton âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok.
D'accord, les amis de Poto na Poto, Bota la biso na monde partout, bisiko ne sobozali, toi na maître Chugo, oh Yazalu, le plus grand maître du Congo. Donc, parmi les plus grands maîtres du Congo, bon, pena Jido et Vaina Maboko na Banto Moni a outiko couronné, maître City, pena na troisième dan, Ndenga Tikibiso, tozo ba impression na par rapport à la disparition, il y a maître City, mes condoléances maître. Merci, et le Gamawezali que c'est une perte pour la nation. C'est-à-dire qu'il y a des étapes et des périodes où les étoiles sortent. Mais City Train parmi ceux qui ont révolutionné le judo congolais, de par sa participation, de par sa conduite, de par sa façon de combattre. Il fut un grand judoka, City Train. Je suis sérieusement malade, je me suis déplacé parce qu'il a un nom. La salle honneur. Ok? Nous continuons à perdre bateau, mais nous ne pouvons pas décider sur le lendemain à moto. C'est impossible. Le cosmique est tellement grand, le cosmique a ses règles, le cosmique dicte sa loi. Qui peut comprendre les lois cosmiques vivra. Pas comprendre dans votre salarié na vie. Merci beaucoup. Un message na Jidoka o bazape libanda mboka na poto ba otala yo. Basa l'effort. Basa ça baninga matikalia wa. Hein? Kaka pona kotina mbongo te bana besoin mbongo na bango te bana besoin ya port na bango ne fût-ce que technique a outil qu'on a eu vacances ça c'est stage ma bezali. C'est un apport technique que nous cherchons. Moi je le faisais na Kinapot na 27 ans. Mais je venais à Kinshasa, je tournais dans tous les clubs de ville à Kinshasa. C'est pour donner ce que je possédais. Mais pourquoi on va au salon? Pourquoi il y a vacances à Kinshasa pour que la concert à Zaïko? Mais c'est idiot. Zaïko est na potote au kima na judo comme na poto ngana kimisoto wanto judo kimisio. Mais yo comme quoi na poto soko ye vacances au pèse en entraînement ma bezali. Fait n'habiter. Attention ma balim ça mais moi je crois que na le juste. Na le ma bête. C'est pour les exciter mais dans la conscience que mboko ya bango. Kuna c'est rien, c'est éphémère. Kuna kobango c'est aléatoire, bavanda kana mboko. OK yaya. Masali sa judo congolais. Merci maître. Merci likamote yana. OK. Mes condoléances, maître Isé. Ouais, merci beaucoup. Merci. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération Judo Congolaise. Vraiment, impression, sentiment nous a animé pour la disparition de maître City Train. Sentiment sentiment à regret. Donc maître City, c'est un ami, c'est un frère pour moi. Donc, c'est vraiment un ami et un frère. On a eu à partager des bons moments avec lui. Donc, tu passé moi un moment ensemble. Si les longs à la commune de la fédération, dommage que la fédération donc vraiment ça me fait vraiment mal au cœur quoi. Voilà. Un message particulier au fond de cœur en tant que secrétaire général de la fédération. Pas Ndegonao, Judoka, Libanda Mboka, so lancer message Rolo Banin. So on lancé message, c'est au nom de la Fédération nationale congolaise de judo que je représente parce que le président m'a dépêché, le président Abibo. Donc, nako senga na combo à fédération à tous les judokas au bazar étranger, na au bazar Mboka. En tout cas, tous à soudé, judo zali sport noble. Donc, zali ya ba foyuté. Bisonyo sototangi ba classe les autres ici. To bundi judo to tiki compétition les autres komi ba ko diriger. Donc, to senga pe bandeko ba emboîter le pas ba ba libanda ba sunga pe ba ali même na ba équipement. Mais bonde ronde les kamingi na judo. Donc voilà ce que je peux dire. Merci maître. Merci beaucoup. Angels are bringing the throne of God into the room because the people don't want to see a man and we don't care about a name. All we want is Jesus. All we want is Jesus.
bato bayebi ngai na ye tozali lokola bamapasa soki asombi jean nga mpe mpo nasomba yango somba asombi chemise nga mpe nasomba yango nazose rappele ntango nazalaki nano étudiant na campus nazofanda nano epa na biso soki nasombi mwa télévision siti mpe fa somba yango soki aye na place ngai bana kofanda atali chambre atali alobi te nga mpe fo nasomba. Donc chaque fois que nous avons somba eloko, siti pe bana ko somba. Na sombi chaussure, siti azo somba. Na sombi télévision, siti azo somba. Donc tout ça qui vraiment loko là donc plus qu'une famille. Voilà pourquoi même la kamikaze, il y a zo bunda 6e combat, ngala zo bunda 5e combat. Tu vois qui ba pilier à kamikaze. Donc il y a ce qu'a gagné. Ngai na gagné. Ngai soki na gagné, yepé a gagné. Donc tout ça qui na complicité makasi. Et puis veille à combat, abane toujours pour encourager ngai. Donc c'est plus qu'une famille. Donc vraiment na perdre naza vraiment émotionné na roloba mingité. Être moko cher et akosaranate. Donc si siko na zole la peine à rouler la railler tous les jours. Voilà pourquoi même étant malade, même pas mais j'intervenais dans la musique. Donc vraiment, Minga Rolobezate n'a vraiment émotionné. Merci. Maître Kiwaka, mes condoléances. Merci. Tomonio, il faut assister vraiment à la matanga ya Maître City et Confort. Impression na yo ezanine vraiment na bana poto à travers site na biso www.potonapoto.com. Impression d'ara juste tous en mawa. Tu perdre vraiment un combattant, un guerrier. Mutumalamu Katina Batu. Et on moni tout le monde au Kati Misala, tout est au Kabolama ensemble, na famille, na bande de sur sportif. Vraiment ça ne se passe minga le bezate na sixième sozomona. Na donc on va vraiment le battre pour na lui mettre comme si batunyoso. Mais que son âme repose en paix. Ouais, on continue cet élément vraiment toujours poursuivre rara. Pour avoir l'impression, il y a Bandeko, il y a famille, les amis. Awa toza na papa Kadousa, o azali grand frère propre, il y a maître, o otiga biso maître City et Kofo. Na yende tokozo impression na et par rapport il y a les restes de programme après enterrement, na témoignage na vraiment yé mutu avivaki na na famille. Mes condoléances papa Kadousa. Merci cher journaliste. Impression et puis les lobani no goza longo par rapport à la circonstance oyo to kuta na attaque membre ya famille ya City Train. Vraiment toza na choc moi munene, toza vraiment to perdre l'un moko ya motu ya na kati ya famille quoi. Vraiment on a ko lo bangwana et puis to ndima ete to ko tike na moment oyo quoi. Atika biso na moment oyo. Voilà. Si on peut un éclaircissement par rapport à la famille, qu'est-ce qui est arrivé pour que Nderonabiso Maître City Azara soit invité? Bon, normalement, Petit City a été malade. En 2013, à Outi Angola, Azaki vraiment malade Makas. Te traiter malade à Yaki Nango en 2013 on a 2014. Alors déjà bien abandonné au Tambola à reprendre santé. Mais le 4 mars 2014 AVC Bétier. Donc te traiter na ba niveau tout kutanda o baté. Donc là on est en salité pour te reprendre ma Maître City. En 2014 le 21 mars, donc une année presque et 2 semaines. Bon, Cité Roti Kabiso, nous avons fait le tout et le tout poté à reprendre main
eya mokano ya nzambe ye mutu apesaka ye mpe mutu azwaka vraiment na osukaka ndenge wana donc abeli au moins 3 ans donc a souffert trop na maladie et nous avons tout dépensé mais mokano ya nzambe etikalaka mokano ya nzambe voilà. Un message particulier na bato nyonso baotalo na poto famille et puis bandeko na ye ba judoka ya poto bazolanda na minute message na yo kozala nini? Message nanga ezali vraiment na remercier bango makasi na oyo tu bango basali et batikaki jamais moninga na bango maître City. La preuve année bango tu bazaki uni et bazaki pas petite sœur kuna petit Gisèle na Paris ba partager matanga et tozali na bango à l'écoute. Franchement na pesa bango ba merci ya ba merci et toza toujours en famille, on est toujours ensemble, voilà quoi. Ba condoléances pe outie pa ya maître Raph Beauté là na part na yé pe à présenter ba condoléances na yé na commission. Si, vraiment na PC merci pour Oya Koufi Azanano tout d'abord à part sport, à part judo, à sa petit frère na yé à Palais. Pour Beauté là, donc à sa grand frère ya City. Donc vraiment na PC ba merci, na place Azali. Vraiment, na rotika la robot sanate au tout à Tindelinga comme ba condoléances quoi. Ngape na zongi ba merci et pas na maître Beauté là. Raph, vraiment na robot sanangote. Merci. Merci grand frère. Merci. À pourquoi vous avez le baro bagsa? D'émotion. D'émotion kaka. Mais nzambe mutapesa kaya peka mtazwa. On peut rien faire. Nzamba suprême. Oui, salami kaka. Te rendre merci à Nzambe. Ouais, vraiment, on continue toujours cet élément, vraiment, total lead, na micro, na biso, na caméra, na biso, oyo, les amis, oyo, ba ye, kolela, ba ye kolela pena, champion, o atiki biso, maître City train, tomoni sous Miki Lipe Kwei, donc balobi Miki Lipe Nezawa, ou tomoni maître de tous les maîtres, vraiment, maître Elvis Kunga, donc, Kuka pena, aouti Miki Li, aye, pour na matanga, oyo, mes condoléances, maître. Merci mon frère. Vraiment poto mobimba ezotala yo banderono tiki kuna baotala yo et puis Congo pe monde mobimba bazotala yo impression na premièrement ezanini par rapport ya makambo oyo okuta bana kata Kinshasa ya maître City. Bon, toi matanga ezama maître City azaki un bon judoka na kimomoto bazaki un bon mutu eba solona batu. Aki bela mutu bien quoi. Mais bon, mokilika ndeza la Arabie Saoudite kufara un jour mais bon. Na mtana na tourner quoi. Mais maorara na kuti batu na te voyage là na kuti ba edit moi retrouver mo na moni batu tout oya tananga jido na oya basi ba bandi sikadon ma to quoi. Témoignage ni na vraiment goza longo par rapport ya ekofo oya tiki biso. Tobunda combat mo JC Kin kamikaze. Donc tu auras 3-3 Yem da gagné club na bango a gagné journée absolument 300. Donc après voilà on est aussi ligato soit na mettre sur la bête au segi to que sur na mato to mêler après to commune à Kin donc m'a ramené belé quoi m'a ramené belé ba ville na otambo ba cop ba m'a ramené ça ya m'a ramené belé quoi. Soko koza na lilobamo particulier ya roloba pona judo club ya Kinshasa okoloba nini vraiment. Bon, pour la judo Kin en tout cas faut travailler fort. Nathalie ba combat na bango en tout cas baisse ça makasi. Baisse ça même par rapport à y a pas autoté mais par rapport à ne surtout tout bunda. Ndé to bundela pe no senti bagarre ezali net na ba lourd. Nathalie ba combat net na ba lourd mais ça mouvement zaté ba bunda judo mo statique on dirait na éviter quoi. Donc voilà faut pas changer pas améliorer vraiment OK. Un message na bana poto ba otala yo ba judoka ya poto tant baza kuna ba mona nini ba na vision nini pona judo oyo ya Kinshasa na Congo précisément. Ouais, na besi ba mboti na bana poto nyonso ba sportif tout ba tout nyonso ba tout quoi. Da besi ba mboti na Kin na ikutinga pe na matanga ya maître City. On compatit quand na douleur ya famille na ba collègue ba judoka. Donc on est ensemble quoi, donc c'est tout quoi. Bah tout nyonso mboti ba sportif tout ba Jagger, ba Musée, ba tout le monde. Cédric, ba Kamango, Pagui, ba tout. Bobo. Alors tout bazar dans mboti na ba tout.
Mais le retenir yo avant retour na yo, il faut to beta no élément moko vraiment to lobela na judo kin et puis judo ya poto avant ozonga vraiment to sala élément wana vraiment ozo rassurer biso que to ozwa yo. Ouais, d'abord. Ouais, ouais, faut to sauter sur là parce que niveau judo on a monia wa. Ils ont ma bête, peut-être que tu manques en matériel, tu manques un entraîneur. Un entraîneur, il faut pas former par rapport à comment le niveau, il faut entraîneur dans un niveau. Il y a un entraînement, il y a un conditions physiques. Parce que Bisso a tendance à judo, tout ça physique dans le club. Tout ça dit entraînement dans le club, na pote zara physique ça l'on part. Donc sur y dans le club ezaka bitumba. Donc tout ça on a une montée. Donc faut changer le système pour travailler on a faut na tongo play boseka physique à pamba na poka boseka bitumba pamba. Ezaka un subo moi physique à muke moi mélange na biso ko ezaka bonté. Donc moi tactique on a mike ko to vendre to solo là. Tout en épo et moi je na biso quoi. Ouais. Akei na yo ba maître na yo otika ba master ba adversaire na yo otika ta ba moni oyeboye akei ezala ndeni. Ouais, ça qui bien. Adversaire na musuye bani donc to bunda. Adversaire ba master ba te be to bunda to kutu to sola calme master nga donc tranquille quoi. Moi so master no kiwaka. Ouais, qui aura bureau, il vient donc. Représentant légal, donc. Mais jamais tout le monde est au gouvernement, au Belkamo, au soutien, ils ont raté. Pas négligeable sportif. Mais ça, c'est pas comédien, pas musicien. Mais c'est bien de faire ça pour la banque, mais pas ça pour tout le monde. Pour que ce bunda pour la mboka, te défendre la mboka. Mais tu me dis pas si et ça paie, mais ça te vend le c'est que ça va. On comprend, Timba. Merci vraiment. Toujours continuer toujours élément. Merci maître Elvis vraiment pour l'intervention. Ok, là c'est plus grave la monnaie, mon apôtre, tout coûte donc besoin de tout coûte donc tout kemba na moya donc tous ensemble. On doit petit na ba gege, yaka gege. Donc combattant pena donc bunda pena ah mais lingi zuko bunda te abeza na mbongo te. Quand tu vas combattant ko le kabango mi balé. Quand il fait na bango, ba balé ba mécanicien. Ba mécano. Oh me bakata te ngai ba ngochima ngai ko kata ngote petit so kati na obeto mabe kuka ali masana ngai boniko lubako. Don't stop. You join in with the angels. Sing with the angels. And they're singing holy. They're singing holy. They're singing holy. We've got the angels and the 24 elders and the cherubim and the seraphim and the glory of God. God will
Merci, ça est fini pour aujourd'hui. Nabana Poto Napoto 3W.poto Napoto. Bomoni intégralité, il y a obsèque Oyo, il y a maître City Train Ecofo. Donc tous allez qui wana lobby, tous allez wana Boutou et Lelo enterrement et salami. Vraiment Zala qui passe Naba Jidoka, il y a Matonge et puis Jidoka ya Kinshasa, Naba Jidoka il y a Monde Mobimba, partager vraiment douleur nande on a bango oyo atiki biso yango tous allez pour représenter bino vraiment à l'intégralité tous les événements. Bomoni bango pe balela ndenge na bango ezalwa musicien balela na loyembo comédien ezaka na comédie et puis lelo pe to moni pe ba jidoka pe baleli kaka na ko exhiber o ezali bakata na part na bango. Donc je crois bana poto bo comprendre vraiment maramutu ndenge leki bo rater le roté. La mine dont vos journalistes du Saint-Esprit, Mosakoli Nankolo, il y a Mère Flossibelle, vraiment, on a pu sur beauté, Dieu merci, beauté, image, beauté fait, la image Alpha Goffin, le sage, on a pu sur beauté, na Paris, on a moni les sous vraiment Djibril Kita di Jikam Pro One nakati ya poto na poto sima ya caméra na moni ni susu oyanga pena Ambara Kuziama balobi le meilleur coiffeur de Paris a présenté mes condoléances. Na moni susu JB Maluta pire vie balobi JB Maluta balobi le pétrolier de Dallas aux Alaï Pewana représentant qui ba condoléances na yo et commis vraiment venanga vraiment honnête de cœur et na moni les sous Estache Seke vraiment Estache Seke na kata Londres wana vraiment au nom il y a maître Raph Beauté là oh azali vraiment de cœur na ba jidoka ya Kinshasa ko reconnaître ba ancien doyen, il y a judo, donc ancien du judo, il y a club Geda, donc on a pena na Funa 1, on a président Raph Beauté là. Maître Niawe Bongeli nakati ya musika wana na peso pena bambote na moni susu Maître Louise, donc Maître Louise Mikambare. Na pesio vraiment la carte France na pesio bambote na moni susu Maître Bijou Bizei professeur Ngazino na pesio mbote donc Ngazino Mushipule na France na pesio mbote Maître Gastino Fouaka Maître Mputu na pesio mbote na carte Italie na moni lisusu Maître Charlie Mukwamu na carte États-Unis na moni susu Hervé Sumbu. Il faut faire quelque chose pour que vous sauvegarder vraiment patrimoine au ezali Geda bino boyebi Geda côté bandi histoire non pene ezali bato ba kota pena judo na matonge bato lokola ba Rafi Beauté là. Donc na pesio bino pena ba merci vraiment de bossa la pona judo na moni sous vraiment il faut te reconnaître ba ope ba kufa ba zala pena bino ba za sous te na moni pena Maître Riff Kibanda, Maître Lawe Kitoko, Maître Joel Anzouzi. Donc, il y a des gens qui botika bisowana. Merci vraiment, nous reconnaître sous Aimé Lunzenza nakati ya Moana na France na pesio bambote belé na part ya Lamine Donvo Mosakoli Nankolo na moni sous Géraldine Suika Riri na pesio mbote balobio penozali ozali vraiment bombe Hiroshima nakati ya Paris wana Géraldine Suika Rihanna d'Afrique. JB Maluta le pétrolier de Dallas Moutalekio Azate Mukonza Jordan na pesio bambote. Ça est fini pour aujourd'hui et là on est ici la attendre dans le bar toujours matanga pe mutakufi bakundi pe maître pendenge zalaki wana tobi ma vraiment makadamo yonde za rapene sika ba maman pene zaka donc
et là on est ici là à toi na matonge maître City Train o boyebaki o eza makadam na ye o eza ka venir na ye o eza matonge Molokai Batutu donc boyebi kotoyo ça est fini pour aujourd'hui hein, toujours et là on est ici là quoi.